nguma. On a comment to ndaki bo nguma bimi. Faux et archi faux. O salende na nguma. O zo ka eno ndeni. Na bateka nguma ti. So ki akota ba moto ba oteke nguma. Yo okomi nguma peso ala ka mi. Mais so nguma eza pa mentor wana te yo moko. Nyonso tout ba prenaka yo. Tu ne peux pas entrer dans mon camp ceux qui va cotisioter. L'aide dans le monde spirituel. Ceux qui mentorent, ils te font cotater. Parce que le monde spirituel, le monde il faut monter côté ça yo. Na ba demain faut monter pas côté ça yo. Na ceux qui avant que le level 3 ko boma nyama. Ya yi moi espace wana oyo afongola nga makambo ebele. Bon to ko mana yo boma nyama te. To ke nonu ya ba makambo afongola ki yo papa. Ko sote biso boite ngonge ezali ya ta sa émission to ko sala. Donc makambo ezali na kati wana ebele. Tout ça là-bas, tu benga ngo to benga ngo MG. Nyoka. MG. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Atako papa kola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Avec un grand plaisir que nous vous disons bienvenue chez Nazarien TV avec votre maman Tiffany Mokwa, la princesse de l'éternel. On est ensemble, il n'y a pas de souci dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, aussi très capital. Mbaya mungu iko wapi? Mabe anzambe za wapi? Elengale Nazarien et zongi. Ma pendo yango na batoto ya les Nazarien iko na panda Christ et notre roi. Le temps pour moi de retourner à la régie parce que je reçois pour vous le prophète. Il est déjà sur ces plateaux, l'homme de Dieu est déjà là. Mais je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je dédie ces cantiques à celui qu'on appelle Papa Guy là-bas, là, derrière un grand homme. Il y a toujours eu une très grande dame. Maman Lauriane, et les enfants, je vous dis des bisous, des gros coucous. Que le Seigneur vous bénisse. Là, je pense à Mandoï, hein, si ça s'est dit. Ndoï de moi-même, hein, Tiffany, Zoé là-bas, là, que le Seigneur te bénisse depuis l'Afrique du Sud. Aussi à tous les enfants. Je pense aussi à ma sœur Nekab depuis les Issa. Nazol Banabandego qui na juin, le 22 juin, tous à Bruxelles pour un concert au Balongi. Bengi Sibiso, là je vois la servante de Dieu, maman Mireille da Silva, que Dieu te bénisse. Aussi, na Hollande, peut être la calamité, programme, mais na bayo, surtout Balinko Bengi Sibiso, pour la Koyemba, côté, pena bémission, on est là pour vous, pour la gloire de notre Seigneur, parce qu'Abakouk a dit, je suis dans mon poste jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser. Mon poste, c'est vous servir, je sers Dieu, alors je ne peux pas c'est fatigué pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez-nous un élément et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va.
afandi afandi assis sur son trône. fandisa ye fandisa ye fandisa ye nazomona te tika yesu afandi 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 merci Jésus merci Jésus afandi afandi salaboye 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 katela yesu losako on y va katela 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 kaka kaka yambalo ya taba ministre bakokata nazolo bakatela ye losako katela ye losako katela 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 nazomono te nazomono te nazomono te nazomono te salango boye dose 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 tolobi à tout yoka merci tolobi boye yambalo sur ce plateau, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à celui qui est derrière la caméra, que Dieu te bénisse. Je disais au départ que je suis avec le prophète Gypsy oyoyo azaliko beti sabasala nzambe mikolo mitema le samba basala nzambe zaka ke atanga kombote aloba nyeso mais atanga kombote mais molimo na nzambe ni mutako kamba ye mutako e bandenge ni ya kosala. Bon s'abonner et puis bon partager l'émission, c'est très important pour nous, enfants de Dieu et surtout le serviteur de Dieu. Je m'en vais directement dire bonjour prophète Gypsy. Bonjour la princesse. Moi volume bonne santé. Oui, kusi kusa par la pastille. Gloire à l'agneau. Bandeko ba kolanda yo pisa bango na mbote. En tout cas, peuple de Dieu, mbote na biso nyonso église corps du Christ. Je vous dis que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau. Mosakoli témoignage na yo topé émission na mokolwana par rapport ndengolo baki bandeko ba landete. Il y a une parole que ba monona linette ba kobosa na muke. Ezande prophète Gypsy nda kolobela na tina ya manki na oyo ba kotisa ki aza prophète amene usala na nzambe na solo mais mentor likama mentor azoki mentor amemi na libebi akeiti ko salisa ba leçon numéro 1er ezalaki ya ko pesa bisakoli selon secrétariat enregistrer batu ba kombo bazo tindeloka na WhatsApp na téléphone yo tango mutako koto kobete bisako. Deuxièmement ba miracle lokuta ba salisa ki yango alors lelo abongola ni motema tika banzela wana mais akoloba yango po ete lokumu ezonga epa ya nzambe. Sans plus tarder, l'homme de Dieu n'a invité sur les yango te hein. Merci topé sur maloba moi muke kozonga sima et puis pour avancer hein. Donc merci. Avant de commencer Maman Tiffany, je voulais demander à l'église corps du Christ, partout où vous êtes, de prier pour moi. Parce que l'émission que j'ai effectuée avec vous est Memelinga Makambebele. Oh! Oui, bah pelle, bah menace, yamakasi, même jusqu'à bah menace de mort. Donc, nous avons même côté pour la ponanga. Et comme il passe, il bien sûr qu'il n'était pas à bateau. Montanga comme Moutouta? Montanga comme Moutouta, mais bateau, bah yebi, bah acte salemaka. Bah celui qui se sent piqué connaît l'affaire. En tout cas, en réalité, nous avons eka koloba pour libota nzambebi bika. Parce que Moutou azalaki Moutaki soka bongo ni mutema, la première des choses, il récite le bien qu'il a réussi. En plus, il dévoile les choses pour que batum soit sani. Bayate ou bien balanda ina nzela wana te. Parce que je peux pas me taire comme ça pendant que ngai on a sali na vina on a sali ya vinanga. Deuxièmement pour na sali ya libote ya nzambe baza na nzela pour ba comprendre la réalité mususu. C'est pourquoi je suis en train de parler de ces vérités. En tout cas si ko zali mosala nzambe moi na nzambe ko la la kongite bonde la pona ngai senga nzamba batela nga protéger ngai et ko zala malamu. En tout cas, makambo tozo ya pona ko bikisa peuple nzambe. Ce qui peuple ba bikite et ko zala pasi pona biso. Ngana zala ki kuna soso tanga betelinga mungongo ndesa ke nasani. Nazonga et j'ai compris que j'étais en train de régner mon Seigneur. Alors comme je l'ai régné, il faut ce soit là. Tant ce soit li et simi motema na ke ba acte na banda ko sala ezala ki mabe. N'explique ki ba acte de là qui ba prophétie à secrétariat, n'expliqua que le miracle est monté de toutes pièces. Là, je parlais seulement, na miracle
et ça va miracle avec les alliés. Et la ndamaki. Bah miracle. On a zolo bakaka au balakisa kinga. Au balakisa comme moi quoi mais souper ça. Mission souper zali na yango. OK. Mais dit qu'il y a une mission pour expliquer makam susu wana. Voilà. Mais tant que tu as level 3, avant que tu as 3e niveau, ayi ko expliquer notre bengi CP. CP. Na tunye CP a mwezanini. Ayi bisinga CP kobangate. CP zali omona ka batenyo so mona ka awa. Omona ka awa ye l'église azo sakola makambu ya batu nyonso ndira yebi batu wana. OK. Azo tanga na ba précision, tanga na ba date de naissance, ndayebi bien que Nzamba salaka. Dieu est capable de révéler de telles choses et pas ya batu. Nzamba kopé sa date de naissance na yo, Nzamba kopé sa sommet, tout cela important c'est dans alini ni l'église. L'église et édifier biso na nini. Si quoi bisinga makambo moni wana para la kitoko dans level 3 mais yeba et na ba CP. CP zali que prédicateur so ko benga hotel na quatre église na yo, il faut relater les vie à bateau zo kamba na quatre. Oh là là, oh là là. Oh baba, oh ils ont kanisa ba l'église hein, prophète égyptien hein. Tena loba mama. Ba te be ko kanisa ba ko kimisa ba ndimia. Tena loba mama. Surtout ya ndima ba prophète. Na loba te mama. Te loba. Na loba mama. So na ko loba te. La vérité, na ndimi na kufa. Mais je suis dans le bon et je confesse la vérité. CP. Et Paul le dit la mort m'était bien. Pour Nanga, il sera facile de mourir. Maintenant, dans la carte, la vérité. Gloire à l'agneau. Il y a mon tueur Zali Angoana. Et c'est un phénomène CP. Il phénomène CP, elle dit, phénomène CP, mon bateau, son monde a battu à Awa. Et ça va passer à miner de Basala Gayango. Il a dit qu'il a invité Maman Tiffany dans l'église Nanga, à côté. Mais c'est Maman Tiffany. Ou bien Maman Georgine. Comme on est Georgine Mwamba. Azana problème boy moi ni moko azana poto kombo ne intel tala li kamboza boy on ne pas Georgie qui n'est pas papa fiston comme ne papa fiston Tumba azana problème boy siko papa fiston Tumba ayebi Maman Tiffany te Maman Georgine et Maman Tiffany te Maman Tiffany ko ya te pe ils sont de bons prédicateurs hein. C'est pourquoi j'avais dit que les diables azoka muta pamba te et diable azoka muta comprendre que c'est les locaux pour ça les yango. Tango te oza déjà na ba CP na yo nyonso na moto ayibisinga CP za lisumu te kutu Geazi ayibisa ke Élysée que la femme qui va kata parce que Mosakola abetaki libanda yo kana soki nanga abi prophète Élysée abetaki libanda Paul bina o sali pona biso to ke ne pas ya roi mais or le problème de la femme qui kamba roi te et qui kamba kobota or Geazi pendant qui babanda ko yawana Geazi abeke Mosa la banda ko bota te a glissé kaka directement par la nane. Et pas le prophète Élysée, qui est problème les problèmes de Yakubo, parce que depuis tu vois que tu as Kobo, donc c'est pas ça les soumoutés, et ça juste information de nos pays pour t'avoir la malade. Mais mon église est commis. Église est à Kokufa. C'est pourquoi on doit se lever. Yozo kanga mosali nzambe, mwana nzambe. Soki ozo bika na makambu wana tika bima. Quand nous sommes cause pour mon prophète moi na ka église bengi o maza super prophète pour adéter na ba kombo ya famille na yo. Adéter na âge botama, apesho na makambu comme na go 2 ans 3 ans passés. Oui, l'esprit de Dieu est capable de faire de telles choses. Il n'y a pas de l'impossible au nom de Dieu. Mais le problème c'est que les pratiques que nous faisons, à part l'esprit de Dieu, l'intelligence, la risée, la maligne, donc et continue dans makambo ils ont détruit l'image. Donc ces paysans makambo ça la maka couramment le pas basali nanzambe. Il y a un bêta maka partout. Donc après si c'est pas parce qu'il dit que tant on peut ça CP wana, tant on va likamuna yo a exiger le ko sala pour likambo ici là. Donc toi la DCP. Maman Tiffany. Tout le monde DCP. C'est pas le but que là le but na CP. Donc CP au PC d'abord au relater histoire à mutu. OK. Au relater histoire à mutu pas à pasteur au terre. Donc prophète wana azana histoire ya mutu wana. Tango aye l'église a yali kata te ne wana azana na histoire ba ici ba mettre un revêtement encore. Donc à revêtir yo déjà. Donc on a déjà revêti sur vie à mutu moko na kati église. Oba ke pasteur abi bato ba otanga na bakombo na bino mutete likamuna zaboy eza yete za molimo ce qui est grave bataka nzambe témoin na makambo wana ce qui est grave il dit au nom de l'Esprit Saint. Or la Bible dit je vais parler le mal contre le Fils il sera pardonné mais le blasphème contre le Saint-Esprit il te sera pas pardonné. Nous mettons des histoires autres nzambe molimo sans tout témoin là où l'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais il confirme aussi avec exactitude
que l'esprit de Dieu m'a dit. Oh, je vois dans mon esprit. Oh, à mon esprit n'a été. Moninga n'a déjà saligné. À l'atissé revêtement. Pour aya koloba. Pour ayebi que na sima na yango. Après biso maman. Pour makambo salema. Seme. Pese le kobo. Sale le kobo. Abi sepe wana kutu makambo wana. Ezali kamanzela monilité. Sepe za biblique. Azo personne ba prêtre. Wana mentor. Mentor. Sepe za biblique. Ils ont un problème T. Il suffit qu'à le banaye. Ils ont un problème T. Et ces choses-là, moi aussi, j'ai pratiqué cela. Ok. Oui, j'ai pratiqué cela. Donc là, au Bengsi Moutou. Eh, na relaté ma vie à Batonion surtout une église. L'église, il y a banana. Il y a banana. C'est pour ça, non, moi, Pembeni, l'homme de Dieu. Moi, on a dit, sacrifier à autant on a combattu mon bétail solo. Na bétail. Pasteur, on a beau quitter au coup d'atteindre ma belle. Mais la Robin, ça t'a monté dans la carte lignée na bisoti. Ah, bon, il y a un réseau. Réseau. Parce que mon tout ça, il pas de toi, il bikite. Ah, bikite nene. Et c'est que na ibi makambona te, faut bika. Ah, d'accord. So la biso bika. C'est que bika penza. Ko bika ko yamba Yesu te. Yo na biso te ko bika wana te. Il faut bika de ko bika na makambo wana. Nde obiki. Donc ko bika biso bana na nzambe ezaka. Wala ko bika na bino wana bika déjà parce qu'il faut bika sur pour la deuxième. Terme ko bika ya biso pesali. Ya biso pesali. Donc ce ba bengi au pasteur abika c'est ko za ya bango. Oza ya bango. Donc ba ko donc oyebi ba terme nyonso, oyebi ba tactique nyonso, oyebi ba langage nyonso. Codé. Donc ba za la lezi ya solo la na yo. Ya solo na yo. Akambwana. Soki yo ye obikite to bengo égyptien. Hein? Donc pasteur wa sala makamwa ta égyptien. Égyptien. O azala ba pratique. Sandokai. Sandokai. Alléluia. Gloire à la Dieu. Moi, les coqs a chanté. Na koko zo masula makambo wana te. Yo pozo yo kanga na musika, ozana ba pratique oyo. Na ebiso bongo la mutema na yo. Ce peuple a besoin de la vie. Ce peuple a besoin d'être sauvé. Nous sommes envoyés, nous sommes des dons pour l'église. Pour travailler pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas détruire le corps du Christ. L'église est commis détruite. Il y a trop de connaissances, mais les gens ne sont pas sauvés. Ayebi. Ndeko limbi sangai, maintenant on va vérité pour ngashina bi. Te otanga kombo na te yo no otanga kombo na yo te eleki. Mais azape moi na ngaba prophète ngaba pasteur ngaba. Oui, azape ka ngaba, po e bakaka na tenga ka ngaba po na uti na ngaba. Po makambo yo sala makana na ngaba te. Ouais. Ngiringi baza makasi. Oh. Nangiringi. Surtout ngiringi. Ngiringi ne siège ba mentor. Oh. Bangonde bazala, bangonde ba kochaka. Batata. Bangonde ba kochaka. Mkoloko ya be mission so otanga na ba kombo na bango. Tezana tokena te totikana ba yamba. So e komi na bo partager les bango ba kota po prophète abi so ki akei ako mais prophète bitumba pe na batebelo ko kate hein. Nazana Yesu. Amen amen. Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Les promesses à la osana soubassement malam. Ce qu'on a muto aza pene na yo, avoir Jésus c'est avoir tout ce que tu as besoin. Merci. C'est que oza makasi ponanga, c'est parce qu'il a dit que derrière moi il y a Dieu. Bon, première fois là au beti to bitana na moi c'est au Taliban na moi ni na livrer on a livré Fallon Bendio to na livré nani. Ni solo na na robeta. Na dit que muto na robeta le solo na dit que pas na ye tozo jijo. Jijo c'est quoi? Ah, na bombe on va expliquer mon combo. Mama bo changer ma code pour ma code ba jijo déjà ba ndoye bala ba code ko bika ise ba ndiko so bo changer ba terme mo nyonso eza réseau. Les réseaux fonctionnent na ba terme na yango. To ko fa na to so na ye o comprendre ngane le côté. OK. Fona luka na yoki mona za na jijo, tu to benda jijo. Jijo za mbongo ya mama. OK. Donc na dit que ya za na jijo. Siko yo za no eloko to pesa ngani wa Jésus plaira no keno wapi. Donc bandima Jésus plaira baza. Bandima jijo baza. OK na pasteur ba pesa bino bakombo mondima jijo. Mondima Jésus plaira. Mondima jijo anet mondima bomengo. Mondima ozala mbongo lokwa pasteur auto exception ke bambongo na bino ya ozala valeur te wala pasteur ba kinini. Kangola mate. Bien Kembo. Ya Kembo. Non ba bien Kembo donc jijo anet ozala bien Kembo. Ba bien Lola. Siko ya mama yake na mama siko na yebi ke
natala boye mwana bi mwana na za famille ba baza na poto makasi batindela ke mbongo makasi mais baza pour mwana kata famille baza na matanga otu mutu okufa kala mingi te mais mutu akufa na kambo boye na ke na relater pas ndeko na bijeta baza na problème boye ndeko to baza boye baza na mbongo matanga etika na kata ndako ya zui yango tanga zui yango asisi ne po te tanga nguye mataka makasi wana ndate msindeko abandi koloba so la tele ko na photo to na kombo aza na kombo mutu to kopesa pe sur morphologie ya mutu to ko zabe to fana yango keba ka ba pasteur bazalaka ba fandi na chez bazaka muke Nzambe na ba protocole donc protocole to isolé pour makamona ko yeba na pasteur kaka donc bana ba mono ka Nzambe unjoka ndimo opesa ye wana so ala tira mbamle makambo wana bana bakoyeba yango non so pasteur kwa zalaka mingi zo moleka muntu aoteya banka kamna to le to ya donc azo expliquer détail ba muntu alati tabalo bela kiwana ozana kwa boye ozana droite boye OK donc tant déjà na kena ayedi na suki la wana tant na suki wana anyatio tant okamwa tata pasteur mbali boso ya église na biso tata pasteur wa yebi ngate ayebi famille na ngate mais makambo alobi azwango wapi wana pesko za église nzamba zo lokumu balobeli nga nzamba moni ngai na bato bebe nzamba localiser ngai et directement tu na terme c'est pour toi nini déjà ba j'ai voulu na c'est pour toi j'ai voulu wana za bloka RTL na ba boîte biso nyonso ezalaki codé c'est pour toi na j'ai voulu na bombi yango à la prochaine émission na ko expliquer yango my god na bombi yango ma terme ezale belé est-ce que nazo banga po ba terme oyo na yebi ke ba ko luka ngai pe ba bandi ko benga ngai mais na esi bino naza na Yesu naza na relation munene atikela ngaka relation ya Yesu masi amen donc parce que ko mema ngai ba olonga ngai te po ona olo beza vérité za bosolo na wuti kuna nde na bini fona te ya batu bosolo nazo mona ba église comme bebe ba bongo la mitema te pourquoi ba bongo la mitema te parce que connaissance est comme belé mais les gens ne sont pas sauvés nous avons connu les peurs de notre père Haïdi Nabala qu'est-ce qu'il prêchait de grave Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais les foules étaient sauvés. Mais pourquoi cette génération, chrétien, Christ, sali, comme belé, au lieu de bika, c'est parce que nous qui devons donner la vie, on ne donne plus la vie, mais nous donnons la mort. Nous donnons la mort. À cause de la futilité, la cupidité, à cause de mbongo. C'est comme ça. Maman. Na bombe mo pe na kozo pe na mimi ke na mwana ngaba kaza na mbongo we na jio na ke na epa na ye na revêtir yo makamu nyonso o PCC penyon donc tant que le prière be o détailler makamu nyonso baba ka dadi papa obe donc maman no ka nzambe ngapi wa tant yo bibo na ese maman oh ma c'est une servante de Dieu wana baby so mo elongi c'est une servante de Dieu que Dieu utilise beaucoup vraiment donc o naza le loko baté te papa obi ko be chompe na ndenge beta maka faut même c'est rendre longi faut longi za ko beba na ndenge oui pour moi comprendre que na che sérieux na maka mo na lo bati donc o beta na ndenge la bonne gloire à la Dieu donc c'est pas église ezali c'est pe ko la ndope na ndako et ko ndope na ndako tu appelles pas kamikaze c'est quoi kamikaze na ko kende na tinjo kende na adresse numéro tel okota mutu comme tel tala loba otaki ndoto boy et bongo yo kuta na prophète moko na nzela ayo ko lokoti na kata ndako ona lalaki na butu na loti ndoto nzamba yebisinga keba baba kamikaze donc ko revêtir ngana kena ngate na seni tango uzambongo yakana tant que vous jouez que tant que vous jouez que faut passer no ya to bonda pour nous ensemble vous jouez pour moi que nana ngalo koso te na koso mbongo te pasteur noya tant que vous que pasteur na yo ya akuta na bandimi bazaka na 10 pasteur ola benga ya bengs comme sus awana italien copé baby voilà wana mentor bandi ko yebisa yo on a expliqué ngai c'est pourquoi na yebisibino le mentorship n'existe pas dans la Bible. Le mentor n'a évité terme en wapi. Aujourd'hui, babia basal na nzambe
ezobeba komi trop kipip bakomi komela masanga lokola bateau na ebité même le païen ne boit pas comme ça. On va mettre là. Ah, tozali maman. OK. Maman bon yo OK ko bimisa. Il faut renforcer makila na nzoto. Makila ndene. Célébration. Pâques. Ah, maman. Tokoloba makambo ezebele. OK. Soki kaka toke ko célébrer. Côté célébration nini? Bakende komela masanga. Ma pasteur, ma prophète. Oh mon Dieu. On appelle ma pasteur bazar, tout ça ma prophète. Et ça n'a rien surtout. Mais le problème c'est que le ministère prophétique, c'est un ministère oyo, c'est comme si le diable a fandi wana makai. C'est parce que quand je lis vraiment la Bible, je comprends que tous les mouvements au antichrist à Rosal, il le fera toujours par les ministères. Mais s'il vous plaît, l'homme de Dieu, par rapport à CP wana, est-ce que bon, ça ne me rappelle que t'es pas pasteur, il est dans le vrai. Mais il y a Bengisio. Comment on coquille, il y a Zanena Bamakam Binote, il y a Bipe Mamakamote, mais il y a CP non. Comment on coquille qu'on utilise CP et côté là, une église, il y a vrai. Parce que na mona ki na Moussa mon rabi bon ce va Bengisa qui était à part côté Moussou. Qu'on appelle secrétaire à Rosalate, qu'on appelle mon torpé CP à Rosalate, qu'on se comporter ndengeni na pasteur à modèle. On a été normal. Qu'on a professeur de matin. Ceux qui ont un cabo on a été fan du cabo. OK. Ils allaient bon, mais ceux qui sont invités déjà quelque part, Atina a déjà bien espionné Bandakala. A été membre comme la église. Donc il prend juste l'information église. CP côté. CP côté. Donc ceux qui sont au sa qualité, à coach de l'Ikiona. L'Ikiona né. Quand ça a formé miracle, mon coach dans la église. Maman kokali, mon kozali. L'Ikiona. Il y a belé de ma. Pour aller dire que pour faire miracle salema. Le quoi pour CP zalité, il faut na sani. Na côté l'Ikiona. Na côté l'Ikiona. Maman, na zoka passe ndongo moninga maman. Na somba na banguma. Nguma ndeni. Banyoko mona babisa le kutat. Osombi nguma. Na boko na kangula bana ko boko na nguma na ngai. Ya kisi. Nguma kisi nanu te na yeso makama kisi to kota o malema. Te toke na nguma. Problème masolo eza ndembele na zonga na zwa nyoso na mama mesi mbate. Nazana makambo awa. Na ebiso naza vraiment. Osomba nguma na bagage naza makambo oloba. Mama. Njoto malili Na somba nguma. O ndako moto kenda kibwe nguma bimi. Faux et archifaux. Osala ndeni na nguma. Ozwa kai na ndeni. Na bateka nguma ti. Soki akota ba moto ba oteke nguma. Yo okomi nguma peso alaka ni. Osomba nguma eza pa mentor wana te yo moko. Nyonso tu ba prenaka yo. Tu ne peux pas entrer dans makambo soki ba kotisi yo te. Net dans le monde spirituel. Ceux qui mentor te ko kotate parce que le monde spirituel, le monde c'est faut muta kotisa yo. Na ba domaine faut muta kotisa yo. Na ceux qui avant que na level 3 ko boma nyama. Yayi moi espace wana oyo afongola nga makambo ebele. Bon to komana ya boma nyama te. To ke nono ya ba makambo afongola ki yo papa. Ko sote biso bote ngonge zali ya ta sa émission to ko sala. Donc makambo zali na kati wana ebele. To sala ba to benga ngonyo to benga ngo MG. Nyoka. MG. Donc on a quoi pesabe maman Tiffany to bandi prière ngano a kanga misu bando bondela lo sambo dit que moko zana oboka nyoka na kati. Nani? To ka mibale misato si. Na kati full. Aboka nyoka ni. Aboka nyoka. Tango bo sambela nyoka kwe. Nyoka bi de nyoka na ngamoko. Traba nyoka ba bo mabango. Abo mabango te. Prophète a zonga ke sambela pona yango. Te abimi to bo maye. Po ya za ya boko la kaye. Mama nyoka kola tamela emoko. Et bon ba mso di makate mama. Ba mso ba kima kape ba mso ba keda kima pe. Mama o mona muta tambo na saki na mkongo saki wana. Na nyoka mususu pe moni saki alati veste na kata veste. Akona nyoka tena kata poche wana. Nyoka na veste aboka le fenete. Te wana ngoma oboka fenete mama. C'est ça son ningisa njoto. O wana ya problème te osama mukusaka na njoto ede yo kaka. Donc tout cela, nous voulons dire au peuple de Dieu to funga bien de misu. Misu to funga bien ke ngana wuti wana. Na sala ka sho makambo wana te, na sala ka sho pratique wana te, na lingi yo po funga mami misu. Le ba famille komi détruit, ba famille za ya ko beba à cause de makambo oyo. Batu ba komi sa ba sali na nzambe na place ya nzambe. Dadi, momi. Omoni mutu musu ba komi ko pese respect koleka même nzambe on n'est pas pour aboti à respecter. De comment est-ce que bana basi bazali na Kiran? Bazali? Basi. Bazali? Ba prophétesse.
bazali ebele o lokuta na bino kuna bazali babika biso ka bato babika bana basi babika bazali mais mingi te bazali na bina kotanga ba kombo mama na kotanga na ba prophète so monaka na kotanga ba kombo na bango nyonso toko banana ba kombo ezali awa siko ya nguma obwaka nguma ndeni tango oloba babwaki nguma après oloba nini kula cher esprit biming serpent biming nana bike tant continuer la prière beta maboko makasi sala concentré wana kuno mikoti sina losambo mandele saya tango mikoti na losambo wana ngana osala mouvement langa na bike na muto ati kuna obwaka bo muto ati kuna obwaka bo donc na kwa pe na nyoka na kwa na mbisi na kwa na eloko ya pa eloko je vous dis makambo islam ngana yango ato moni muto eloko bimaki boyo oh museleke te bimaki boyo oh nyoka bimaki oh papa nyoso ya ba montage. Oh, mystérieux que tu as dit, ma nyonso ya ba montage. Nyonso ya ba montage. Nyonso ya ba montage. Ngolo, est-ce que ba mutangolo? Nyonso ya ba montage. Papa, na tuni, est-ce que ba ngolo bima na mboka o? Nyonso ya ba montage. Ah? Nyonso ya ba montage. OK. Na bi nyonso ya ba montage, eza ba makiona bien préparé. Et bon na kati ya fulu muto aboka ngolo yo mona e. Na kati muto aboka museketa yo mona e. Mais ba fait na batu tu pas trop monat. Yom toza considérer le sabu bina ba Christian ba kobuka. Okani panza. Nako tinta moto. Nako tinta moto. Na ça soit tinde le moto. Ota la gauche, la droite était. Non. Maman na tout risque, tout soit risque moko mukolo moko to na ndako moko boy. Poto ke ndoko sala service, mais aza cadre moko munene moko kona tanga kombo. Ko tapena ndako ba konzi. Ya makasi. My God. Parce que avant que ngamona za la initier nazaki d'abord travailler dans ndeko moko pa yebana ka pa yebani un grand prophète na mboka oyo. Donc c'est qu'on partait comme ça ba service na ye. Ce que to kena na ndako na be bandoka ba konzo bande caméra cachée zawana. Maman, to bandi lo sambo comme ce tango aboke loko na pa isi moke ana kata ndako nyoka zali. Ye mala. Nyoka zali ndenge nyoka zali awa fo nyoka zali male akobima ndelo ba mona ye. Mama, lo sabo kanga misu bondela. Njo ane caméra kanga misu. Tango boki déjà misu caméra zali wana. Atiki. Ese bote ma ba so ba telemi. Yes ka kete ma tombola maboko. Maboko a tombola wana ekene ka kwa kande ska caméra zali. Akagi caméra. Donc to bi tombola maboko. Ye maboko leke kwa beska nini. Donc tant que maboko eta kota caméra direct. Si vous êtes là, moi comme on dit que caméra est là. Ah, au signalé bino ndenge ni ke a moi to bokana ezati bozela. Bino bo sambela ti. Boto boto sambela solo la te. Peut-être na mone kuna ngaba bino na bozo sambela. Na bi ke déjà kuna caméra ezali. Donc c'est que moi au boka ngo bo ezate photo ça le logo moko bo. Poso ki soki to mona ki bo boka ka bongo. E ba kani bino. Donc vous voyez comment mayele ya mabe et koti na kati église. Mayele ni za Satan to ya nzambe ka. Te dia da bi makambo na te. Ye moko nzambe otune Satan na makambo e biango ngalo kuta. Donc bana Satan na balekisi mayele ko le ka Satan na ba. Balekisi mayele ko le ka même Satan na ye moko. Même ye moko ska fana wana tala bi même makambo ngana za na kati te. Ko tata wana za makambo na bango moko. So tanga kangi boy. Tanga kangi boy. Kangi caméra. Nyoka sa bwa kami. Après longo la bibota la ye. Bibota la ta tie bonde la ye. Nyoka peso bwa ki ya koma lokola muntu. Yesko mo ilo mo likolo makoro wa. Oh, bamsuli kola ba kiti, bamsuli kola ba ndako. Na ye mo ko banga te loko za. Yo sana nguya ko le kae. Ale kama ta etaya. Chobo. Nyonso wana chobo. Pachozo ka bitambola tambola bolingi bisako. Nyonso wana chobo. Bobenga ngo chobo. Ozo ba terme belé maman. CP, chobo, kobika, majo. Ndamungo majo. Jijo. Okay. Na nani wazanga mbongo nani? Égyptien. Te wazanga mbongo dongo. Jésus plaira. Jésus plaira. Ko benga pe chachou. Chachou. Si chachou. Na wanda kuna bobetela nzambe maboko to betela nzambe maboko voilà nzamba lola voilà donc maman Tiffany makambo mais bozo mbongo na ndako ane mbongo
Tu as plus de 850 $. Vous avez combien à 3? Tu as qu'à 3 personnes, plus de 850 $. Bon, on peut se poser un mot. Est-ce que Kendara? Pour ce besoin, on a pas besoin de l'homme à l'âme. Pour que les sika moko, besoin que ça maquille dans les autres. Ce que besoin que c'est maquiller dans le salé l'homme à l'âme. Donc c'est qu'il faut maquiller. Et toka. Comme là. Ce que tu quittes. Au Jérôme à l'âme, parce que bon, j'ai besoin d'un mabé. Au salon, mon ami. Nous, bateau va gagner, bongo et belé. Bongo peut s'y la carboy. Maman, so mon alo makambo yo. Na yebisa ke makambo tina lo ba yango. Ba luka basala ngama be. OK. Mais papa le osomba kinguma wana. Même émission faut ba interpréter en en anglais. Dans osomba kinguma wana. Na oye nango na ndako ba banda ko yeba te ba mona te. Te moni nguma ndenga za wana. So te na kata saki. Atika na kata saki wana. Na mai te. Te. Yeka oyebika ke lo na lia ko sani. Osobelie obaka na kati wana. Ote na kata sachet. Azaka wana. Parce que soit isu munene makasi. Soka yi munene, so ko munene makasi mungo ote ote li bango lisusu. Osobi su ya muke. To ba changer un peu su ya muke lisusu. Donc c'était comme ça que cela se faisait. Nanda kwa tsala ba teke yo sana nguma. Wana na nukutu ba kocho makamoko kota bikota ko na note. Ba so kaka mayele. Do ape so kaka méthodologie ya musala. Ndenge ndoko travailler. Donc avant bako to makambo na musuko makambo ya so ko wi suko esengo na yango. OK tina se. Pour biloko na ba retour yaka. Ko soki ba retour banduko ya. Faut se protéger siko. Donc mona ke sika ke amone simbi te fa ke no luka boy. Faut ça pour se protéger na makambo wana. OK obandi banguma na kati wana bandi ko lakisa yo. CPP sami ba singa inguma ba singa nyoso tu wana ndenge nini basalaka ainsi de suite siko ekomi tango fo église sani evanda parce que ba to bawaya na bosa ko yebiso lo mususu pendant que wa sanga ba CP na banguma au moins si monter les pratiques ne ba salaka ba pelle ba télévision ya ba radio ndenge ba pelle obanjole kana TV papa s'il vous plaît toza pas le canal na 3e level to yana ba pelle ba TV za randé level 3 à makasi mais ce que eux sont entre level 2 et level 3 ndé makambo za wana. OK parce que tout ce que on comme appelle basala kawana c'est tout un réseau na dit que na okene les canaux émission à télévision na benga mama Tiffany na bengi pasteur nan pasteur na teli bango ba crédit na téléphone voilà mentor relax suka na teli bango boza 10 15 20 na teli bino ba unité na téléphone donc yo unité na yo ndeko obenganga na ebi ke to bo benga na ebi ke numéro bo benga no mama nani mama Tiffany o yambaka no yambaka mama Tiffany bon le reste no yambate so bato peut-être ba crédit ba camarade na yo to ba église ba camarade kaka bato ya réseau il y a raison quand on doit gauche de deux mungongo na mukolo na minute kota ya kota benga mi frère Jean kota benga mi frère Paul kota benga papa Yohan kota benga papa Thomas ka mungongo moko wana alors nga papa Thomas naza sika boye naza likambo boye zo simba te tawo mosolo ka papa tawo to lo na mone sika yo fandi oza likambo boye oza problème boye oza likambo boye oza likambo te papa ndengo lobi kaka yango wana lokuta mensonge c'est purement du mensonge le mensonge hautement du mensonge siko tuna bango wana nyonso po basa nini soki obenga oyo biso nini yo sa église mais bah mutu asakoli pona bango na télévision na radio mais pona yo eso nini ayibike soki oyo église ndako zwa information na yo mais pas secrétaire na yo makambo na zoloba bato nyonso to bayi makambo bayebi ngai na yeba kobenga yo bayebi ngai na obeta masolo oyo babeteli ngai te na obeta masolo oyo te mutu na yoki pa ya mutu pona ko expliquer yo na obeta masolo nga na yebi na sala pe na benga babenga ngape eza na chaîne moko ya télévision na leka babenga nga na chaîne moko ya télévision babenga na yebi ke babenga ngai yo make prophète aza makasa osportif dans télévision mais lokuta tout cela ezali ba montage oyo église basali ya mabe bazokota bazosala musala ya mabe ya mbindo pona ba bien na bango OK pour s'enrichir
mais en réalité mbongo basala nango peni et l'autre côté bato mpe ba cathédrale te mbongo ezaka kosuka na bundumba na mbongo ezangi tina mpo bambongo to simbi. enfin beaucoup na 3e level awa nde mama likambo eza wana. OK, parce que esika oyo nde esika nde soki bazonga kointroduire yo na makambo baintroniser yo baintroniser soko na mysticisme parce que bazoyebi soki ya ntaba wana nyama waseso toso bayaki ntaba babi ntaba wana tokosala cérémonie ne kaka parti ya 0h 1h 2h tokati mais service ekosalema na butu sikoyo oza oblige olala wapi na kati église oza oblige mpe bana balaka na église basala nini bazala te mpo soki mwana moni oyo tata ozokuna ntaba na kati église lisolo esala nini ebetanga le problème ekomaki wana so ayebi so ni tokota na 3e level tosala nini ayebisi nga awa fo fandisa sikoyo bato babana koya bato oya koluka yo nde bato bazwa déjà il faut fandisa bango parce que y avait sur d'autres méthodologies à part kofandisa bato ya kokangaka bato na banzela ya bafoto donc yo moto aye na foto epa na yo lokola yo makambo toyoki opesi ye ye ake na yango foto wana ke atravaille yango nayisaki bana bali na première émission na ngai kotikaka eloko na yo ya nzoto te comme image comme photo na yo et pas n'importe quel pasteur. Donc bah tu me souviens photo moi parce que c'est pas pasteur mais c'est comme un bandant banganga. Et ça ba kanga ye on a que pasteur ta sali ma bende moi on église wana. Exact ata yo ki pasteur donc ata que pasteur na que no senté moi si quoi pasteur ye ku zone ko pasteur elle ko otumboli yende. Comment mon muto sa mabe mais muto sa ni ah lande kaka. C'est que esprit na ye ba kanga yango déjà. Ba travailler photo donc tout ce que le pasteur il dira il y a comment nzambe na il y a comment non soy na yebiti lelo ba photo mususu ya batu to tika bisike zali. OK. Ezali tika la donc comment non wana ndi botika ki melo ba non a peso stratégie ndenge stratégie faut faire bisinga okosombelo ko boye okosombelo ko soba ntaba tabana à l'époque bisinga il faut tabana parce que bisinga tabeza nyama sacrifice omoni tabeka nyama sacrifice tant to ko dans taba to ko kundae. D'abord sacrifice wa ebisinga ntaba yo ka to c'est tout ça sacrifice na taba ebisinga moni cher wana na kati église na yo faut bande la cher wana faut bande la cher wana itumbeli wana estrade wana faut bande la yango siko esiko sana ebisinga omoni toto bomi taba wana nzoto ya ntaba to kokunda ye liboso église même liboso porte église même tout ya ntaba to kokunda ye nde likolo ya cher na yo na kadon iska itumbeli wa ngo mona ka bashia mususu botiaka no makasi okomi boye okende bo nyonso ya yo eza lisusu te na pusa na pardon donc omoni ke oyaki no malamu metango matika ka wana boye bonzambe je sali nini ekwe nini bakunda wana na likola cher omona passer mususu changa mutamataka te oui eza sacré mais était sacré que mundo iska batako te donc abesanga mutu wana tokotia yango wana tokokunde wana mutu wana ntango okunde wana nde tabana kozwa contrôle esika l'église moma aotala bato nyonso aotala bato abitango tokokunda nyama soki nyama na poli yo moko olemba bato awa so mutu epoli okolemba bato awa omoni na likolo ya estrade noire ata mutu amati ndenge nini d'abord bato akoya mosusu akoka o te nde ozozwi contrôle ya milio nyonso tu mama makanisi ekomi koyela ngai nzambe apomona pomo d'abord nzambe mponi bapesanga mwasi aza baza c'est une chantre mpe papa naza pasteur sikoyo le problème eza que bapratique ayebi papa nasalaka yango te soka komona lokola ngai nakomi kokota yango c'est pourquoi bana na biso basi fo koteya bango malamu bakendaka te kaka bikendela quand tu trouves une bonne femme eza makambo mosusu nga nazongi boye parce que derrière moi à côté de moi il y avait une bonne femme oyo makambo mosusu amonike papa naza pasteur nazomona linyenga nazokendele c'est comme si ayebaki esika papa ndenge akoleli esika papa na ye yango wana te donc amoni différence totali kena te ya malamu j'ai la grâce mais makambo wana komomona epa na ngai komi kokoma ye suspect. S'il vous plaît l'homme de Dieu bokokunda taba libanda na liboso ya porte na minuit bandimba ozati ko bokunda bino mo boya na bapawu ekosalema ndenge ye moko akoya peut-être tokoya biso mo tamusu oya 0 1 wana nde mais bino botimbolaki déjà avant tamusuka r tokotumbolaka r wana totumoli na butu mais faut otimbola makasi mpo solo ezala mais to bacunga baboka babilo mpo solo ezala te
Bah bois kabilo. Donc a ici na sombelo ko boy so mena bouton so comme 23h zoa à 100 on a ba ba on ni ba ki ba ba mo ko mi coucher boy zoa à 100 tango tous les 4 coins église asane banda ko pela yango soko moni papa na yo abanda ko sambela nzambe malamu akomi pa sambela faut tumba à 100 faut ça le ko boye yeba seke abandi ko beba déjà parce que dans na kambo oyo makama nzambe y a pas d'imeli. OK. Il n'y a pas de méli-mélo. Le mélange n'est pas de Dieu. Albi somba sans somba boy, somba loko boy, somba boy, sala loko boy, somba où il archange boy, somba où il loko boy, sala boy, sala boy, sala boy. Quand tu appelles ça une exigence, albi yonde ngoza boy. Il faut se coller na munga na huile. Mumba huile faut loko boy. Après si ba condition belé. Mais ce que tu as mon na makambo comme ko elanga, et comme malamu te. Ah, na mona ke na fandi na bi. Ah. Comment peut qu'on la munga na oui. Mentor à lobby. Madame ga oyebate. Madame oyebate. Mentor à lobby. Non ça ni. Mentor à lobby non ça ni. Yango église. Tika na papa Noël. Papa on a très important. Ce qui m'a détruit aujourd'hui, c'est parce que j'avais quitté mon père. Si j'étais encore dans le pays de mon père m'a montré le Seigneur Jésus-Christ. Alors qui sangai na bonda babeli ba obika yaki kamba kisité. J'ai donné des messages exacts pas à bateau. Et que les camarades qui ont été, les camarades CPT. Maintenant, je me suis quitté cet endroit, dans le entourage, je me suis dit, au moins, je vais pas aller à Kangama, qui a basali dans Zambé. Oh, pasteur, comme il y a ici, comme un besoin côté. Après quoi? Vous savez, un père a investi dans le fils. Un père est celui qui investit. C'est pourquoi, lorsque la voix criait dans les cieux, voici mon fils à qui j'ai mis tout le monde. Le père a investi. Parce que les mentors, qu'est-ce qu'il investit dans nous? Au coup, tu as déjà na théâtre, tu as déjà consacré pasteur, tu as déjà consacré Yoko Baksani. Oh, il y a un simani à Kobem Samout. Soma biloko wana, et comme qu'on travaille, mais tant que ça service wana, avec la papa mon pasteur mon comme munene na biringira. Yem tayaka. Yem na saka basi. Yem de suka. Mais si on telle monton église ango, yaza na ngwe malonga te, mais coach. Yenda coach abatu. Ngiri. Ya ko beba ya makasi. Babenga ya. Babenga ya. Ayeba lipe ha. Na bo otanga kombo na ye. Aka ayebi ngai pe. Ayebi nga tellement très bien makasi. Ayebi nga vraiment makasi. Mais na bo otanga kombo na ye. Mais na yebi sio bongo la motema na ye. Basali wana ozoke ko bebisa mikolo nyonso tu. Bazali na bazala mission ko bongo la mitema ya bato. Bazala mission ko dépeupler ka ya diable ko fa peupler ka ya nzambe. Mais yo ozo faire bango ko kosa bango ko ruiner ba vie na bango. Ko ruiner ba vie na. Que derrière un serviteur de combien des âmes seront sauvées. Parce que tant que bébé si mosala nzambe moko, c'est que bébé si combien de milliers on nzambe va bikisa na nzela na ye. Pona ba bien na yo pona makambo ezangi tina. Maman na bandi ko penser sikoyo. Ebisi mo kosala boy. Sombelo ko boy taba to kata muto ko na kata cher na yo o to ko da boy to ko sabe mais il faut pesa biso mbongo. Ah ne pose comme na bato hein faut comme na bato comme mbongo pe to ko la biso ba livre muso ba na ko sala faut so ba na ko teya o ça c'est pour stanga ba livre wana. Parce qu'on a qu'un afandi. Bon on c'est combien? Bon les montants en question actuellement tout le makara na ko pesa montant. OK. Na ko pesa montant pour ne pas vite, hein? On n'est pas allé vite en besoin, on aura le temps d'en parler. D'accord. Ok. Aïe, singa somba bilo somba bilo be pesa pe na mbongo boy. Ah. Na soki siko nga moko na ndaku, na moko kati na nga, na moko za la reprocher. À chaque fois ça li acte wana, na moko za la reprocher makasi kati na ngai. Boya mo fana ndaku bena madame bozo solo la, na kati na rêver ka makati ko manga ebele. Wana so lo ba bébé gypsy, hein? Ozakutu wana te. Ozate makanisi. Makati komi ebele na madame Oliambonga masumu. Mbongo masumu, mbongo moko ya mabe o ebike mbongo ne to yango boy, eza mbongo lisumu. Et comme ko sala nga siko mabe tango na la supongi te so ala li makambo ko elanga na mutu. Wana ba singa kisite. Ba singa te kese ko besko. Stratégique. Ma pêche ba stratégie. Comme ala bisko ba introniser siko. Donc ala ande sika makambo ezalaka. Souci ba sala. Nde awe sika makambo ezalaka. C'est pourquoi j'avais dit ton la makambo o na la mwana ngai. Ali la mwana ngai.
mpona makambo oyo koboya na ngai nde mabe eyeba mwana na ngai susi ebandi kosala yo makanisi ebandi makanisi mosusu fani nzambe ayebisi nga olala moto azobenga yo gypsy otala moto mongongo omonaka mongongo me moto omonaka ye te bima na bisika wana bible ezoloba mwana nango kei wapi mongongo ya nzambe eza kobeta sikoyo makambo oyo okoma mambo epo na nini mais oza na mbongo okoma mambo epo na nini nayebisi te mikolo aza na concentration donc concentration te mais moto ekomosala nini kobaluka eza na bato balalaka mpe na kati ya église bato esamaka lelo priere boya na église te nga mo olala na kati ya église okomi sikoyo koyeba ndenge méthodologie okozala esinga yo ozali ya pasteur responsable yo fo pesa ordre babanga te babana fo babana bana koyoka bana kondima bokolala na kati ya église te bokolala libanda fo loba kaka so lobi baoyoka yo ekomi kotravaille ngai mama apart makambo oyo nyonso tu apart komona makambo oyo esprit ya kibondumba ya maseki elati yo jésus popolo asape na ngai natuna ye mpona mwana ki ondiki ozosala makambo wana me oza nango kaka sense na kota basi te makambo ezali mpo eloko wana nyonso ememaka kindumba sikoyo kindumba wana basere église to na bato libanda wana bando okipe te moto nyonso akuta na libaku na ngai azwi ya ye dadi oboya te on donne que c'est qu'on ozwi yango bondumba elati yo na bana bato na église donc c'était comme ça parce que ozwa mbongo oloko osala nango eza te il faut que yo bando kosala kaka omeli masanga parce que fo bando kosala kaka vi wana na kokotso na domaine mosusu kokendeke kobima na bana base kiske bando kosalela na koexplike kaka ngo na bamission mosusu ezali koya parce que toyende kobimaka ya pamba te c'est kobimaka ya pamba te c'est pourquoi bajeune fille bajeune sœur na kati ya baéglise bazala mayele yo pasteur mobe le père Bible lobi bolumbu ya mama ezali pamboli bolumbu ya papa ezali pamboli pona ya mama siko bolumbu ya papa pona mwana ezali malédiction c'est pourquoi ezala bana belé ya basi bazana sa malédiction makasi vina oyebeba oyebite pourquoi parce que obenga ke papa daddy mais akoma nani le fait abimino qu'est-ce qu'il a déposé. Merci l'homme de Dieu toko bawana penza na likambu ya raisonnement potika biso awa te osokendaki bapesi yo masolo ntaba fa kundama nguma za nanu nguma na bokola ke déjà mais so ekomi ta moninga ne tabaya aya donc nguma déjà nguma ba service nguma na sala makambo banga banyama te bino ndiye bozala na jardin d'Eden kuna tant do koti makambo ko banga ezala razili eza isusu te bande ko bolimbisa ngai na olobaka de vérité ponga pe na wote sika wana bote ninga rigueur te toza posa li bote sani bika tozwi bambongo me tosala nango eloko te me tolinga peuple bazala sauver nzambe apambolaka ya solo nzambe apesaka ya solo nzambe elevaka ya solo nzambe asalaka nyonso tu ya solo. Aujourd'hui je fais pas ces trucs mais je vis par rapport à ce que Dieu m'accorde. Dans la paix d'ailleurs. Dans la paix, je suis dans un kimia. Ok. Dans un l'aise. Mais sauf que ma porte n'a pas kangama. Et kangama. Dans bengo li tutu te olingi jojo te. Te, on peut pas dire que pasteur toi jijo ngam ta jijo. Le bien te maman. Jojo. Ah, ma Tiffany jijo. Ah. Donc ce qu'on dit ba terme dans la carte église, comprends le pasteur na bina baby. Peut-être benga maso pasteur te ba prophète te. Vous avez un combo Jende. Donc, tu as kamwana za jende. Jende. Ngana jende ankolo. Ce qu'on a tout na oza pasteur, tu as jende ankolo. Ce qu'on tout ne jende ankolo laksini. Ngobani. Na bombe monsieur doit na kolobela. Amen. Donc batia mane komi oh ngana jende. Comment biso to lumina kombo ya pasteur ya prophète kombo ya kilo. Mais ozombo ya kombo wana, ombenga makombo ya je. Isa na ko expliquer le langage wana nyonso tu réseau na ko expliquer bazali ngiri ngaba limete lemba kingasani bakingasa ko bakoti susu belé parce que minute ba kili ba milieu opo ba milieu ba yebi mingi so ba milieu reculé ndeska bazo nyoko la batukuma kuna yango ba pelo mo téléphone allo prophète ate abo yaka ko mona mama fanda l'église on za ma pesio mo pasteur no wana obana ne lelo ta fanda wana landaka nzambe sika wana. Est-ce que ba pasteur pia minene bazana kati wana eza réseau ebele
Bon, misu ba osale lango ya salité, misu pe ya propre. Ya propre, surtout ya bango ngade naza a. Celui que tabi ke oyo. Écoute. Donc nyonso na yebi, na oso ke mutu boy, asala ka yango, mutu boy. Asala ka yango. Prophète ope na ba obeta keda, ozaki na bandal, na place boy, na nini boy. Le côté que asala mo ya salité. Na bo otanga kombo. OK. Asala ngo ya salité. Et be tsabino mabako hein. Mabako makasi ba kende nango propreté. Bon, bozali mo pe botala bino mo bi ah wa. Avec banda. Pas continuer, il faut la mettre, faut bika, faut ba makambo wana. Oui bika on nga beta ngo sa salité. Akosi miso pe touche l'église et be ma solo. Doit appeler ça un professionnel. Un vrai professionnel. Ou a yebi tactique très bien. Mais entre bino pe la miso ba maître na bino bazate ba coach bazate bino mo pe bovandaka est-ce que boluba na neti nini? Mais ezesi comment so bofani ezaka likanisa babulu. Loto sala nini? Loto ke ndenge nini? Loto sala ndenge nini? Loto yango ba pasteur bimana lisanga ya ba soi-disant ba pasteur bazaka ensemble ça me bima. Maman, moi j'étais un bon mais un last temps au bébé totalement. Non bébé totalement. Maman n'a combien comme la masanga parce que moi je prends pas de l'alcool. Mais vie entourage. Madame Oibate. Aïe, vie entourage na leba soka na jube énergie na sali nyo surtout. Cassé. Na cassé solo nyo surtout wana. Ozongeli na ndako kimia. Siko makamon na sala yango mais na tia kana kati église na kamala. Pe biloko surtout un et affaibli d'avoir vu des prières na ngai. Moi na bon de sous malamu exact parce que na yebi miracle basale langa prophétie. Na zo rappeler saranga na zo ka nyo surtout. Ce qu'on a ça ni na forcer ni. Or ce qu'on moni tata na yo asambela. Pasteur na zo ka terre ba prière ko luka nzambe kanga manesika wana. Yeza la kana zo kele boy. Non ça la boy. Tout ces ba montage. Tout ces ba montage. Maman, na lala pongi ti to bisinga na so mantaba na kunda. Ce qu'on a mi fani na mizo misi kati na ngamoko. Ce communique mantaba. Ne dit que ntaba izaka likamba sa sacrifice na nya kokende. Ba bon mantaba. Ba tantaba liboso ya nda église mutu na kati nini. Mais ça sacrifice. Parce que à cette époque là, na to botape mwana moko ya mobile. Pe mwana ngo kaka photocopie na ngai. Sikoyo na miteni tu na Zambi. Makamuye linge komela ngai boy. Makalite ko papa maman na sala au moins 6 mois na sala eloko wana nante. Ozo raisonner nan. Oui, na raisonna. Na ko expliquer que na ndenge ba memanga na limité bokuta na un soi-disant mentor ya mentor nanga o a se plaire na ngana comme lokola mwasi na ye. Ole. Ah la. Maman izama maman c'est guide so makamba solo. J'ai des preuves. Na téléphone. Tokenda boye ngana mais ba preuve na fo bomba ngoma kasi po ba kacho na njela. Na yebi makambo wana. Naza maile. Mama tokenda boye na bo mono lisolo oya kokunda ntaba. To yeno ya mentor na. Amema ngai na limité ka awa. Kantie mwe. Na boye otanga. Te ba limité be église ezebele hein. Na boye otanga. Te papa s'il te plaît. Na boye otanga. S'il te plaît. Te na bika banda 2e. Tu te comme 10e. Na kacho wana. La première T hein. Bon la première na tangi na ngate mais na tangi kaka po na cité milieu. Là ça zali. Na situé kaka. Banda 2e ti 10e. Azawana na kati. Azawana na kati. Oh là là. Un homme beau, de taille, beau de figure. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi